IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Satan lobi na uti ko yenga yenga na mukili. Bien aimé, perdri aza image à Satan, perdri aza image à diable. Wa balukaka, amoni vide, azui, amoni logo, aibi, amoni faimoko à distraction, akangi à bloquer, c'est ça. Bien aimé, perdri aboaka makite, mais abalukaka na zamba avec un objectif. Quel est son objectif? Ezali ya koluka maki. Yaboaka makite mafande la kamakyo basoso babuaki, bamakyo bankelele babuaki, bamakyo mabata babuaki, bamaki oyo basoso musu babuaki, yango ya lukaka po vandela. Maki c'est la sémence, maki. Yeah, c'est la bénédiction, maki. Ezali pamboli na yo. Ezana bato ebele, li pamboli vine perdi sa fandela. Yeah. Yo mtu na otea. Perda vandela, usala na yo. Afandela, finance na yo. Afandela, vie na yo. Perdi avant de la makyo ya boakite. Yeah. Yeba makyo ba vandeli ezwaka forme tope chaleur. Ya soso a vandeli. Donc ndenge perda vandeli makyo automatiquement makyo na tezaki ankelele et comme a perdri. Yeah. Ozana li pambolino za forme musus. Pourquoi? Parce que otika li pambolino n'importe quel vandela. Ya perda vandela li pambolino ezo forme na ye. Perdi so vandeli mak. Ce qui a tête yango bana bako bima ba perdri. Yeah. Et qu'on forme a perdri. Atan kelele mde abwaka kyango. Atan li batande abwaka ki et qu'on forme a perdri. Ozana mon frère li pambolino za forme a perdri. Pourquoi? Parce que perda vandela ngo. Perda vandela domaine in perdri. Yaya. Afin de la domaine na vie na yo. Parfois santé. Parfois libala. Nini sous. Afin de la kamaki oya boakite ya kanisa. Sosa boaki maki. Et puis à fin de la maki so akuti maki vide. Ozano zana ipamboli motika ngo exposant à la portée de tout le monde. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Mbote shalom, chers auditeurs de la Radio Parole Vie, la RPV. Et bolanda biso tango nyonso na kati ya Radio Parole Vie. Iboko pesa mede biso na tongo lelo, toka bola sango malamu ya Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomo na bino elongo. Troba tango nyonso totiaka bino te ba sentiment na biso, mais totiaka o nzamba tshaka biso na mutema pona loba na nzambe me ma lumière kat na bomo na bino. Merci papa, merci maman. Ba bokata ka pongi tango nyonso. Pour nous la brancher na kati ya Radio Parole Vie. Topé na émission na biso Parole Vie. Tika kolo Yesu Christ Nazareth nzamba solo pe a bomoy. Apambola bino asala bino ngolo pe bolam. Naloba tango nyonso je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. Na tiaka basi pe mibala kondima. Bien-aimé dans le Seigneur, na tiaka biso ba sentiment na biso te. Mais na tiaka o nzamba changa na mutema pona peuple na nzambe bozala édifié. Voilà pourquoi na tonga lelo libako pesa melebiso ya kokabula lubana nzambe longo na bino par la grâce de Dieu. Merci papa, merci maman. Kolenta matem otubanda ki lobi, bien-aimé dans le Seigneur. La perdue doit quitter. Bien-aimé, tous en suite nango lelo par la grâce de Dieu. N'alke pa eto zoami soito yuko bonde la nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu sambeli koloto pesio merci, tu zonge pa inayo. Mukokisna bilaka ya nzambe na bomo pona libako malamu pesi biso nkolo ya kokabali bana yo na bandeko tikata okolo ebulisama pona lokumu na yo peto zulango lipamboli kote pai na yo na kombo na Yesu Masia Nazareth ndeto bondeli peto lobi amen. Merci papa, merci maman. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout temps qu'il lobi na livre il y a Jérémie chapitre nango 17. Le verset 9, la Bible dit: le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître? Motema mutu eza nyoka nyoka. Eza na ba poche ebele. Bien-aimé. Eza na ba réalité ebele. Eza na ba dépôt ebele. Au réaliser bien-aimé dans le Seigneur d'ordinaire. Mutu bombaka plus mabe o batu basalié ke bolam o basalié pa batu. Comme preuve, au réaliser Okosala mutu babolamu ebele. Bien-aimé, okoki sala mutu babolamu ebele. Mais tant mususu akozala te na te ko publier babolamu o salelier.
Mais moins d'erreurs au commettre pas inaye, ça peut effacer facilement tous les bienfaits au kosalelaye. Bien aimé, pourquoi? Parce que mon thème mutu est plus disposé ya ko bomba mabe que ko bomba malam. Maman, oko réaliser ezana bato belé o sala bolam na vie na yo. Yaya, bazwa tenter à ko kanga bolam o pesa bango. Mais erreur muke o commettre lokola mutu parce que rien yaya. Erreur muke o commettre lokola mutu o yoza parce que nul n'est parfait. Oza mutu oza na erreur. Oza na erreur lokola mutu bien aimé. Lokola oza parfait. Lokola kokate o commettre ka ba erreur na vie. C'est ça. Mais mutu o sala bolam o réaliser c'est la même personne ou aye ko amplifier erreur au commettre na vie. Soit pas batu mususu, soit pas naye. Bien aimé. Toye ba ko battre la bolam. Ne bete mutema mutu souvent et bon baka plus mabe. Mutasele bolam 50. Yaya o publia ngote, o lobela ngote bete la ngo CTT. Même ko la ko sala be erreur mi balé. O se be erreur naye o étalé. O jiba bien fait naye o kundi. O jiba bien fait o tchena ba oubliette. O bosani que se meko nazaki malamu envers bino. O bosani que boklo nazaki malamu envers bino. O bosani que chef nazaki malamu. O bosani que musela nzamba nazaki malamu envers bino. Moju mabe tope berer moko mutu asali o étalé ango. Yaya, où allons-nous? Quel genre mutemo to anango? Bien aimé. Pona nini te ko ba malamu ya batu. Ko zo ba malamu ya batu ko bomba. To ko bomisa mabe ya batu ko loba. Pona to bima malamu e pa batu mususu. To poto humilier batu basala biso bolamu na passé. Bien aimé. Ko lukate o humilier mutu asala bolamu na passé. Dieu va te frapper. Dieu va te punir. Mutu mo asala bolamu suite erreur mutu a commettre. Ozu bolamu ne kundi. Ozu mabe na yo bimisi bandi ko publier. Dieu va te frapper. Bolamu pour la rater. Bolamu landaka. Yaya. Jonathan Sakoufa. Saoul Sakoufa. Bien aimé. Tout le monde en a vu à David. Attaque au Saoul à Lukaka Bomisaye. Mais à Simbi Bolamu Jonathan. A Zong Sangwe pas Mephibosheth. Yaya, plus loin encore. Tant Bagabaonit Basenga ki Batu. La famille à Saoul. David a épargné qui? Mephibosheth. Pourquoi? Parce que Atalaki Bolam Oyo. Jonathan Salaki. Bien aimé, mon thème à Moutou Anyoka Nyoka. Moutou soit yé penenayo. Aena flatterie. Poso soit lipa. Poso soit yakolia. Azo espace. Na vie na yo. Mais mon kolo espace wane ko zalate o comprendre. Yeah. Oh ya zali réellement. Et ça va te belé ba pousse na peno pour bas espace. Chers bien-aimés, chers auditeurs, et ça va te ba pousse na penayo bas espace. Ba bénéficier na générosité na yo pour kabaka. Oza mutema malamu, oza mwasi boboto. Na libanda ba otonga, mais libosono ba ya ba osenga. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Abel Abike oya nanga Caïn. Azomona Caïn yaya. Mais quand azomona ennemi. Kabi mono Abel fona bomae. Pourquoi? Parce que suite à jalousie. Jalousie est la sémence du diable. Jalousie est la sémence ya Satana. Et ça sémence à moi nanzambete. Lelo jalousie quand même dans l'église. Jalousie quand même dans l'entreprise. Et quand partout. Dans le domaine il y a la jalousie. Pourquoi? Parce que c'est Azomata. Pourquoi? Parce que frère Azomata. Pourquoi? Parce que de quoi Azomata? Alors comme que jalousé. Pourquoi? Parce que même dans l'équipe n'a football. Et ça moko biloko zo kanga. Mboka. Jalousie. Pourquoi? Parce que Moussa Nzambo Azomata. Basana Nzambe Moussousou basangani. Satan a côté li bango ba pesi Satan accès alors que la Bible a dit ne donnez pas l'accès au diable. J'ai accès, je pas Satan. Satan a commis qu'on utilise Basana Nzambe. Yango poison, ma kambebele koti na vie. Bien aimé, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il y a thème Tozolo Bela, la perdue doit quitter. Merci, nous lisons rapidement le verset 11. Il y a Jérémie chapitre 17. Comme une perdue qui couvre de œufs qu'elle n'a point pondu.
Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Oh! Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Bien-aimé, perdri aza soso. Soso torobaki lobi a panzaka. Ate pa olakisi nanu te ya opanza. Ete loko nono pesiete a oluka jona ndenge na ye. Soso. Aza jari ya soso oyo abwakaka maki te. Abwaka maki difficilement. Mais ye musala na ye abaluka na kati ya zamba. Abaluka karodaka. Voilà pourquoi la Bible dit l'ennemi Satan est en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Moussala perdra sa la kangwana. Voilà pourquoi même dans le livre Yaya, ya Job, tokomona comment Nzamba zoebisa Satan uti wapi. Satan lobi na uti ko yenga yenga na mukili. Bien-aimé, perdri aza image à Satan, perdri aza image à diable. Wa balukaka, amoni vide, azui, amoni logo, aibi, amoni faimoko à distraction, akangi à bloquer. C'est ça. Bien-aimé, perdri abouaka makite, mais abalukaka na zamba avec un objectif. Quel est son objectif? Ezali ya koluka maki. Yabouaka makite mafandelaka maki basoso babouaki, ba maki bankelele babouaki, ba maki mabate babouaki, ba maki oyo basoso musu babouaki, yango ya lukaka po vandela. Maki c'est la sémence, maki. Yeah, c'est la bénédiction, maki. Ezali pamboli na yo. Ezana bato ebele li pambola vine perdi sa fandela. Yeah. Yo mtu na otea. Perda fandela musala na yo. Afandela finance na yo. Afandela vie na yo. Perdi afandela makyo ya bwakite. Yeah. Yeba makyo ba vandeli ezwaka forme tope chaleur ya soso avandeli. Donc ndenge perda vandeli makyo automatiquement makyo na tezaki ankelele et comme a perdri. Yeah. Ozana li pambolino za forme mususu. Pourquoi? Parce que otika li pambolino n'importe quel vandela. Ya perdu vandela li pambolino ezo forme na ye. Perdi so vandeli mak. Ce qui a tête yango bana bako bima ba perdri. Eh. Et ko zo forme a perdri. Ata kelele mde abwaka kyango. Ata li batande abwaka ki e ko zo forme a perdri. Ozana mon frère li pambolino zo forme a perdri. Pourquoi? Parce que perdu vandela ngo. Perdu vandela domaine perdri. Yaya. Afin de la domaine na vie na yo. Parfois santé. Parfois libala. Nini susu. Afin de la kamaki oya bwakite ya kanisa. Sosa bwaki maki. Et puis à fin de la maki so akuti maki vide. Ozana ozana ipamboli motika mo exposant à la portée de tout le monde. Oui. Ozana ipambolo tika. N'importe quel vandela. N'importe quel simba. N'importe quel joie. Perdi soga ya kuti vide afandeli. So akuti mukolo maki azate afandeli. Atoza nani avandela ngo. Auza maki ako déplacer ngo. Ako tchango ne sika moko isolé. Po yeba te pa imaki noza. E longwa solo na yo. E koma solo a perdri. Eza bato ye ba déplacer li pamboli. Ba déplacer musala. Ba déplacer loko mo songolo. Perdi a déplacer. Écoutez ceci. Afin de la kamaki à boakite, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Et l'autre ayete ma fandeli. Peda ko bangote. Soko zata ko bangate pas au makina yo. Yazwaka injustement. Et l'autre abatu. Maki o moni li pasi me fandeli. Ozana ba fandela musala na yo. Ba fandela finance na yo. Ba fandela maternité na yo. Ba fandela vie na yo. Bien aimé, mais ce que j'ai aimé dans la Bible quoi ça a jamais. Ce que j'ai aimé dans la parole de Dieu est que la Bible me rassure ceci. Voici ce que me dit la Bible. Au milieu de ces jours, oh, j'aime la parole. Au milieu de ces jours, il doit les quitter. Na katikati ya mikolo na ye, esengeli ya longwa atika maki. Perdu ata fandeli maki mikolo kokokate, esengeli ya telema. Je dis à quelqu'un ce matin, je m'adresse à quelqu'un ce matin, ata perda fandela domaine mo songolo, mais mi kolone ko kokate fa telema. Pourquoi? Parce que ako telema pour maki na yo, et joie forme na yete.
po makino etikala yo ata perda fandelaki mikolo ne kokoka te po so mikolo ekoki maki na yo ekomi perdri eloko na yo eotikala ya yo perdi akoki ko jamais kozwa avantage likolo na yo na pasi ya maki obwaka. Je dis à quelqu'un ce matin, ils dépend à l'heure ozolanda biso bien aimé dans le Seigneur, nazoteya papa moko nazoteya mama moko ata perda vanda mais mikolo ne kokoka te nazoyebisa mutu moko. La Bible dit au milieu de ces jours il doit quitter. Voilà pourquoi na tongwa lelo nabi perdu afin de la makino esengeli a quitter à côté les mains. À côté les mains, ata ya a déplacé makino, mais à côté les mains, je dis à quelqu'un ce matin, je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. Nazote à papa moko, nazote à maman moko, nazote à mwasa kondima, nazote à papa kondima. Au milieu de ces jours, esengeli a telema. Yango nazolo ba perdi no so afande la domaine na vina yo. Na tongwa lelo, nazote à mutu azondima. À côté les mains, ata sali mikolo combien? À côté les mains, pese monsa yo, et qu'on s'en forme n'était pourquoi parce qu'il y a osani. Oh téléma. Osana va fendre la domaine à Vinayo. Pas perdri. Mais la Bible a dit au milieu de ce jour, akobima zoba, akobima motona zoba, akobima insensé. Pourquoi? Parce que afin de les maki, mi colonel kokite bien aimé. Mukolo maki yemo ko sala suite ko vendre la maki na ye. Perdri. Aotika la maboko pamba, akoki jamais kozwa et ces monstres comme ye. La Bible dit au milieu de ces jours, katikati ya mikolo, na katikati, au milieu, na katikati yaya, na katikati ya mikolo, esengeli ya telema, akolekisa te, na katikati ya mikolo esengeli ya telema. Yango perdu a simba domaine à vino na osani. Merci que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je l'ai toujours dit, je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. Natia kasango malamu ya Yesu masa Nazareth nzamba solo pe abomoy. Na batango nyoso ndeko simbami na matia lokola boy. Okoyiko komela biso na plus 743 89 75 70 917. Bien-aimé dans le Seigneur. Nanga pena no sebiso miluli moneno tozana ngoli boso na occasion à Pâques. Comme le dit souvent mon père Jean-Paul Maët, pasteur de la foi, tokanga nzambe na temps pe na circonstance. Tozana 3 jours ya jeûne et prière. À l'occasion à Pâques, au thème Ezali, la vérité qui écrase les lois de nos familles. C'est ça le thème que nous allons partager tout au long à 3 matins de prière, topé 3 jours de prière, au Tobandango Nangonga à 4 h du matin. Thème Ezali, la vérité qui écrase les lois de nos familles. Donc, Tata Nabiso Jean-Paul Maët, pasteur de la foi, yé pas Rosamotei, n'appelle Rosamotei par la grâce de Dieu. Na pasteur David de la foi. Moi, Nabiso il y a 11 ans. À côté, Abiso Pesangomalamu, donc, pasteur Jean-Paul Maët de la foi Motei, pasteur Herbie Motei, pasteur David de la foi Motei. Donc nous trois, nous allons prêcher Nakatia Radio Parole Vie. Nous allons mettre Mabota et Kopambwama, Mabota et Kofungwama par la grâce de Dieu. Thème Ezali, la vérité qui écrase nos lois. La vérité qui écrase les lois de nos familles. Donc Tobanango jeudi prochain, donc jeudi 28, vendredi 29, samedi 30, nous chuter Néango par la grâce de Dieu. Et vous allez 3 jours. Tika Yesu Christ en Nazareth nzamba solo pe abomoy asala bino ngolu pe bolamu pe apambola bino. Merci na ingénieur Chris Kundenga et pas aux amis kuna na technique et longona ingénieur Jexa Pemba Mayamona nande ko trésor tingi tika nkola pambola bino. Merci papa, merci maman. Ce qui Yesu Christ en Nazareth à maison unité tout ani bongo lobby na numéro 6 casino. Merci que Dieu vous bénisse. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.